Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Véritable conte africain. C'est ta destination ultime pour découvrir les plus beaux contes populaires africains. Chaque récit est soigneusement façonné pour divertir, instruire et inspirer, en transmettant la sagesse profonde de nos ancêtres adaptée à nos jours. À travers des histoires pleines de mystères, d'émotions et de vérité, tu exploreras les valeurs africaines, les proverbes puissants et les leçons de vie qui traversent les générations. Que tu sois en quête de sagesse ancestrale, d'aventures palpitantes ou simplement d'une belle histoire racontée avec passion, tu trouveras ici de quoi nourrir ton esprit et ton âme. Abonne-toi et embarque dans ce voyage unique au cœur de l'Afrique, où chaque conte révèle un fragment du cœur, de la foi et de l'identité de tout un peuple. Véritable conte africain. Depuis un certain temps, Koffi Olomide ne laisse plus traîner le rumeur sur son nom et surtout quand il s'agit de Mama Sy. Alors ça fait 72 heures pratiquement, oui, pratiquement qu'il y a, je ne sais pas un buzz, parce qu'on a vu des vidéos non, où on voit les valises de maman Alia traîner dehors devant la parcelle de monsieur Koffi Olomide. Alors ça fait 72 heures que ces vidéos-là sont en train de circuler et ça s'est dit que Mama Sy a frappé Koffi Olomide à Betaki Bambata. Juste balobi, Mama Sy akangaki Koffi na mwasi, comme Jaël Chaud va le dire là, vous allez écouter Jaël Chaud à Kolobango pe awa o muyibi alinga ba yiba ete. Alors Koffi Olomide n'a pas laissé ça parce que plusieurs personnes vont dire Kolobango non, ils ont ba buzz na bango ba créer en parce que hippodrome de Vincennes les a kanaminte ba lingi Combo na bango traîné longtemps dans les réseaux sociaux. Alors je m'étais posé la question, est-ce que Koffi a besoin de faire ça pour que l'hippodrome de Vincennes est bétama, parce que Koffi Olomide a bétara ba concert à kafu to ebiye azapenda mutu alelote. Juste ba lobby c'est Alia qui ne veut pas laisser Cindy et Koffi tranquille. Quand c'est fini, c'est elle qui a orchestré tout ça, c'est elle qui a manigancé des choses. Beaucoup de choses ont été dites, alors Koffi Olomide s'est décidé de répondre à toutes les questions-là pour clore à ces débats, pour clôturer des choses, pour mettre le point sur les i, pour laver sa femme, Cindy bien sûr. Alors il n'a pas mâché ses mots dans cette interview ici. Je vais vous laisser les parties importantes. Donc, il y avait plusieurs parties, mais moi j'ai pris des parties qui concernaient en tout cas c'est buzz qui a couru ces 72 heures. Donc, depuis que Koffi est avec Cindy, c'est seulement au début qu'il ne levait pas le temps. Hein. En tout cas, ces dernières années ici, Koffi lève le temps. Quand il y a un problème concernant Mama Sy, il lève le temps, il vient lui défendre. C'est comme ça qu'il est devenu. Alors, je vais vous laisser sur la vidéo. Dans cette vidéo, il y a la vidéo du Koffi lui-même, de Jaël Chaud, et un live que j'ai pris sur TikTok, où les gens sont en train de débattre sur cette histoire concernant Mama Sy et Maman Alia. Alors, chacun a son point de vue à donner. Restez libre en tout cas et surtout, tolérant dans les commentaires parce que chacun de nous ne réfléchit pas de la même manière. Donc, soyez tolérants dans les commentaires. Abonnez-vous sur Nella NG officiel, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout, partagez la vidéo. Je suis disponible pour toute collaboration, promotion, publicité, monétisation, community crack en tout cas. Seulement pour le coaching, j'ai arrêté parce que j'ai mon booking qui est plein. Mais je suis là. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. Pour ne rien manquer, abonnez-vous et cliquez la cloche de notification. Ensemble, nous créons une communauté plus forte et solide. La
Abonnez-vous chez Chantal Yanzambe TV. Bonne Asie, bonne Océanie, bisous nyonso, tous s'abonner na Chantal Yanzambe TV. Chantal Yanzambe TV, bagade, film, mission, formation, et loubou, nyonso, tous s'abonner na Chantal Yanzambe TV. Fanatique nyonso, ya vie de loin, na wuti poto, na zongi na ba Congo, abwebu na makenguru sekibu bateri, bo s'abonner massivement. Loubelu Madoupipa, alobi, bo s'abonner na Chantal Yanzambe TV. Vous avez déjà ya poté là. Oh, babeti kofi mbata. So, les gens battent la caresse, mais babeti na wanga mbata. C'était la question que comment faites-vous pour vous surpasser de vos détracteurs, les médisants et tout ça? Bon, il y a quelqu'un qui a écrit un adage là, mais je n'aime pas répéter ça. On répond par le silence. Mais moi, je ne veux pas utiliser le mot parce que je ne veux pas d'histoire. Moi, j'aime les gens. Ceux qui ne m'aiment pas, ils ont le droit. Ils ont le droit. Mais moi, qu'est-ce que je vais leur dire? Quand on invente une histoire sans tête ni queue, tu vois, c'est la deuxième première dame en Boka. Avec ton bal naïm mbata. Et banane. C'est ça. Vous avez beaucoup de fans. Quand tu vois, alors comment vous êtes organisé pour la communication de ces côtés-là pour ce rendez-vous sacré du Disney? Moi, je suis ivoirien de cœur. Ouais. Je ne sais pas si vous avez appris ça, mais une tribu ivoirienne de Baoulé. Les Baoulé, c'est un peu l'équivalent des Balouba et des Bamongo chez nous. Ils se sont unis, les vieux, les ancêtres, ils se sont réunis. Et on m'a intronisé roi des Baoulé. Moi, je suis le roi des Baoulé. À ce titre, on m'a baptisé Kofi Uwa Moaye Dabli. Kofi Uwa Moaye Dabli. Ça, c'est mon nom de roi. Et je vais bientôt avoir mon passeport ivoirien. Non, c'est juste un nom. C'est comme toi, tu t'appelles Malouma, comment? Jonathan, c'est quoi? Jeffer. Jeffer. Pourquoi tu t'appelles Malouma Jeffer? C'est un nom. C'est mon nom ivoirien des Baoulé. Voilà. Donc, je suis trop fier. Je suis trop fier de ça. Voilà. C'est indéfinissable, c'est comme ça. Après tant d'années de carrière. Et donc, les Ivoiriens, comme les Béninois d'où je viens, je veux aussi avoir un passeport béninois. C'est le président lui-même qui m'a promis. Le président de la République du Bénin, M. Patrice Talon, que je salue avec respect. C'est lui-même qui me l'a promis. C'est vraiment un honneur. Donc j'attends ça. Voilà. Donc après tant d'années de carrière, Kofi Olomide, qu'est-ce qui continue de vous passionner dans la musique et sur la scène? Moi, je suis au service de mes fans. C'est-à-dire... Vous vous sentez pas fatigué après tout ce Moi, je me fatigue qu'après un concert. Mais avant un concert, je ne suis pas fatigué. Je peux répéter, oui, c'est vrai. Je me fatigue après un concert. Et encore, je suis toujours content. Donc, c'est ça. Non, mais ça va. Moi j'ai encore envie, mais bon, évidemment, un jour, il va falloir tirer sa référence, ça viendra. Mais il ne faut pas que ceux qui ne m'aiment pas, Kofi, qui créent des histoires sans technique à longueur de journée. Oh, babeti Kofi mbata. Les gens battent la caresse, mais babeti na wanga mbata. C'était la question. Comment faites-vous pour vous surpasser de vos détracteurs, les médisants et tout ça? Bon, il y a quelqu'un qui a écrit un adage là, mais je n'aime pas répéter ça. On répond par le silence. Mais moi, je ne veux pas utiliser le mot parce que je ne veux pas d'histoire. Moi, j'aime les gens. Ceux qui ne m'aiment pas, ils ont le droit. Ils ont le droit. Mais moi, qu'est-ce que je vais leur dire? Quand on invente une histoire sans tête ni queue, tu vois, c'est la deuxième première dame en Boka. Ayemba Boy, en direct, quand vous avez préparé le moment, c'est petit. Vous avez un petit si on a 3-4 millions à l'hippodrome. Vous étiez là-dessus? Donc, Malembe, petit, vous allez petit. Mon petit, vous allez petit. Papa, azalaka papa. Moi, azalaka moi. Maman, azalaka maman. Maman, azalaka maman. Attends, beaucoup de gens na tata moi aussi, mais maman na yo azalaka maman na yo.
Coucou à maman. À plus forte raison. La ville de Manchester. Pardon? Maman, à Botanga. À la ville de Manchester. Maman, il y a Jeffer. Oui, c'est Jeffer. Maman, il y a Jefferson Maluma. Ça? Non. Jefferson Passy Bongo. Passy Bongo Jeffer. C'est un botte à Manchester. On a bien tout à Manchester. Mais à Londres, on a Simon Bongo, Lorenzo, Chiboa, pour la maman, ils ont tout le monde. Donc, le problème, on a petit. Parce que motema ya sabo bandeli motema ya sabo un jour boye batina na vas-y na bango et non premier motema ya sabo c'est-à-dire na oui un jour boye ba vous comprenez parce que congolais vous comprenez. Patron Claude Maluma Misa qui dit vraiment comme génocide au Congo pour votre confort en tant que patriote Koffi Olomide. Impression les amis, est-ce que sur vos connaissances et livres? Non, le président complètement tenu. Naïbika que Claude Maluma c'est un monsieur. Mboga le la Congo tous à la fière, aux années pas toujours là. Claude Maluma. Boutanom ka chaîne naïe à télévision, radio-télévision. C'est un homme à respecter, à saluer. Tout va naïe n'absolu Mboga je me sois à la Mouki, à Zomissébi à Chambre du commerce du Congo. Moi je salue ce gars, c'est pas parce que c'est un frère, c'est un ami, il y en a bien que le beau gars. Maïele, entreprenant, beau garçon de souci. Donc, non, c'est la gamme mariage naïe. Non, c'est la gamme mariage naïe. C'est la gamme mariage naïe. Alors, parlant de la chaîne de télévision, est-ce qu'on peut espérer vous avoir aussi sur un plateau? C'est vous qui nous avez reçus aujourd'hui. Non, mais c'est devenu votre plateau. C'est devenu votre plateau. Automatiquement, je suis déjà là. Et puis, il y a Claude Maluma, hein, à l'arrivée et au départ, c'est un frère. Hier, ils ont minuit, ils ont mis sur le billet, quadre, les rames, il n'y a pas de problème. Vous devez soutenir le concert hippodrome. Vous allez sentir que non. Ils disaient jouer avec GM, chaîne GM. GM TV. C'est là qui tourne. Nous tendons vers la fin de ce programme de télévision. Donc, Sabo, un jour, boye bâti na vas-y, na bango et non premier. On t'aime à Sabo, c'est-à-dire? On a eu un jour, boye ba. La suspense. Les gens, vous étiez absents au concert de solidarité. On peut savoir quelle était la raison de votre absence à ces concerts? On m'a pas invité. Personne ne m'a parlé. Moi, j'ai appris en retard. Hein. J'ai appris tout ça en retard. Mais c'est bien de faire des choses comme ça, c'est bien. Mais c'est dommage que la légende de la musique en moi, à la tête. Là, on entend ça, on disait, moi, il y a comme un beau moment. On a de beaux congolais. Hein? 2 millions de vues à peu près. Je suis fier de moi. Parce que c'est-à-dire, il y a des gens que sont dans un concert, mais ça va déjà. Pas de problème, hein? On ne m'a pas convié. L'affiche de ces concerts est apparue. Je ne sais pas si vous avez vu les images. Mon affiche, loi et Betty, la concert de solidarité. Mais yo sommes en fête, il y a Congo, il y a Congolais. Mon nom est compliqué. Yo sommes en fête, il y a solo fête, il y a solo, il y a Congolais. Sans parti, puis pour comment on sommes DJ. Et tu dis comment moi, ma corruption, moi, comment on sommes DJ. Mais faites là normal, bon, bah, tu vas c'est clair. On va mettre la loi qui mon version a 4 millions de vues en moins d'un mois. Loi hippodrome, on a transformé en 4 millions déjà en moins d'un mois. Donc, non, c'est normal que la place à bon, les annonces, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, bien. Comme voici, Dina Koffi Oyo. Mais bon, on a du nouveau. Cindy Babundana Patricia Patak. Azala danseuse à Koffi. Abanda pa ferre, Koffi. Ouera, zong soupa Koffi. Baya kenda poto, baya ka Zenith. Patricia Mina na Bibicia. Cindy Babundana Patricia qui n'est pas prise. Bah là, il est dans la chambre. Bon, kaka, poignée zo dingala, tout, bah danser sous ba bengi Cindy. Patricia Pata que yo coutinga na orchestre, yo go diriger ba tout hein. Bitumana Patricia na ebisa, ba tikala mitakala.
ata sengla pembe Patricia bende na sengla kate mabele polele babunda ya somo na Patricia batikala mitakala na mitakala na sikoyo sala ke likonzi protège akoti akabola bango loka ka likonzi akota ke moni mutakala ya Patricia na esinzi ko faire le mona likonzi na musala tilelo sindi abunda na papa parce que eloko comme ça nga eloko yo yibi olimba yibote ya bunda na ba danseuse donc yo obando yiba mobile bat na tout no limba yibote mais yo zako yiba mobile bat na tour na yo olingi ba yiba yo te po yo nde chef ten omoni tonga lisano omoni sala passe parce yo mi yo ka combien de fois osala mère ali ya ba passe yo zo yiba mobile bat mais na tour na yo olingi ba yiba te ko bunda na ba danseuse abunda na Patricia batikala mitakala likonja na kofia longole pa mona mitakala ya danseuse na esinzi ya libala rompo joza kimiate verambo ozui omoni paso suki ozui kobisa biloko alia patati patata est-ce que alia kila kofio niveau pena alia za niveau sinzi maybe combien de fois kofia reveta alia na sinzi mwandi mate pasa zali mutabando bomba biloko na ba voyage ba Patricia ba biloko zo pola bomba biloko muta kolino na nzala utka to ba vanda sinja ze loko te mukinza aze loko te azala ta na sinya mo sa patrote ta photo sans na pomoni longue jeli kofia gorille utka to ba vanda mama li azaka porte mère na ba tutu bazala bebi ke mama li ya grand porte mère na vera boy moi se consola kana famille na eti ba rifini ba otindika sinji bebi ke sinja ze loko te mukinza yo sinji obiga po ba lenza mbe ba la poto sinji alenza mbe la kin musunya na niveau ba ngaba sans Xavier bien qu'à pauvre soit l'action chambre bomba ka moko nganga ta formé moi la tika la secret moko to bibali ya yemo yo so kasoye binyoso ma chérie tu vas aller là boka pe soyi to lembi kombo na yo boka pe soyi 49 ans 50 ans boka pe soyi bosa mukonjo tika eta na signe lote ndo bozala so bokufi histoire isili yo kasa so kofia kufi otikala bokufa kwa kusonye chomo bolandana vesoni koza mosni confirmer tango okufa bolandana verbo chiko dondo te blomse la bat mama li apata za ipanye ok loka sonye chomo na kadugo okasko ngaya mukili bo bunda kune tali bisote bo bomana etali bisote bisote oyo kapchacho etali bisote so oluka tata na kufa afa concert na ye mama tata batakoma ba ave azolia komio kofia kubisa so album takoma album afufulika mke nazolia mutu wa njombo sinzi yo mtoto kusama desu no makoso place moko oyokola olamba otoksa ba desu no makoso place moko mais comme poto ti sinzi ba defre bele ça se trouve dans vendre kimia Tiko touche à maman Lia, franchement, à chaque fois vous avez touché, parce que vous en a faux compte, ceux qui sont dit fan, ça va foutre information. À chaque fois, vous devez être calme, tu vas calme, parce que tu as tatana à coli. Quand la personne fait là, elle a sorti tout faire avec bisou. Mais à chaque fois, vous touchez maman Lia, en tout cas, si vous avez un problème de bisou. So toucher comme maman Lia, tu y pose à ton alisan. So toucher comme Mukonzi. En tout cas, Tofingo, toi na poso finga biote, toi pe na poso occupé maman biote, pas ni bo sabon. Sindia boma quartier la terre. Quartier la terre ba danser ça va fifi bousa ba miet chegi. Ya ba bibisha, ya ba YouTube vundo. Quartier la terre, ya ba Mina Gonzi. Valérie Lito Vandoge. Quartier la terre wa pe oyo bobi ba danser va rosa asouté. Quartier la terre koufa, quartier la terre sont des garçons et des filles. Quartier la terre ba Mirage. Supersonique. Au qu'on fait grâce à l'arsenal de la musique congolaise. Atem sa Mirage, Bourreau, Fali Ferry. Malheureusement, Simbate. Et Simbate. Bon. Donc, R.A. Sangs, R.D. Panza. On voulait trop gagner parce que le tout perd. Sindi Silama, osa li kwanga nzala ya suka quartier la terre.
ondima te tala combinaison kwa mwana mke sumbi na diarrhée la kati coupé 19 juillet donc elle est caté pona ba hippopotame jamais oh elle est caté donc elo ba linga ba obi lobi na vanda ki na vani na milobi ngabi obi batu musu penza ba koma ko lobela batu penza neti ka boy internet te permettra et pesa mutu pena fait verra lobela mutu vraiment moi je suis opéra azo sa ba live na yé peut-être devant mon pas au boy akoko loba makambo na lobaki bakoka te pesa mutu pena fait verra mutu ça loba n'importe quoi pas mutu ça va pas non n'importe comment. Donc yo tala so lingo yeba tala ka Kofi tanga ya kaka mopa ya kaka matanga ya minute Eva. Tala réaction na bango nyonso nde ba koma. Voilà, t'as vu la réelle réaction? Bah ça qui ni ba ke muto ya mutu mususu biso pe to am batu mususu. Ozomona la réaction na bango bakauki ba comprendre te non ça se passe comme ça oti kala bandero musupe maloba baloba c'est voilà ok batu bandero ba mati likolo bokozwa parole Asuka bonjour vraiment ngai bonjour moi te makama onde elekela na mokilo ka boy mama mutu mususu tanga ova na mutu apesa mutu valeur te tawo bako kabwa na bango mutu mususu azwi na ye ale mutu ana memi ngambo yesu ka négligé Kofi ba tout banda omona Kofi asali na banzembo ba lido ko live lende seke abada omona oye succès sko yo sinja azwi na ye ale amo batu bamikosa mafort siko dosi toza nango awa Asuka yoka dosi toza nango awa bango bayaki na awa na internet po baye koloba makambo lokuta ke mama si aboki ba bilamba ya l'autre là boye ok siko ka bango wana bango baye moko kutu ka bango wana moko na ba yesu koloba ke non ezaki tangu bazaki na bakotaki maki na bango esengi babimisa nde babimisa babiloko wana oyo ebimaki wana siko bango bakokosomaka siko likolo nango to bamoni makambo eza lokuta baye koloba nini ke non masi afongolaka bavalise ya l'autre là alataka bilamba ya l'autre là est-ce que vous trouvez ça normal atakutango bilamba ngoza ya ndeni ya or ndeni oya ni obo tizala ta ekoki na ete Asuka pardon mama yo se de libala de se kufa de se kakala bon ndeni bilamba mbanda na ngai fanda kanda non lingango pete n'importe quoi yo ko libala na mutona se kufa ngana ko tanda ko na ko tara bilamba na Tapote live, donc on a chambre déjà la dépoter. Tant qu'on a chambre batala rango comme minimisé autour. Je vous lève trop là, les attends chez nous, je me réveille. Bonne journée à vous et bonne soirée. Merci moi Sinzambe, merci beaucoup. Merci vraiment. Pour participer à Nabiso et Longo, merci vraiment. OK. Maman Nabiso. Bonjour Alibota. Bonjour Rita. Oui, bonjour. Bonjour. Ya nanga lobaka boye pona Cindy. Donc il faut donc ayeba nini bato balingi kosala. Omoni bazana kaka donc po bakitsa esengwa Cindy pour concert na bango ya le 19 juillet et les kamala muté. Ozomona ko les kamala muté baza ba demo ba bandoki. Oui, baza ba demo ba bandoki. Mais eloko malamu kaka esalami wana. Comme biloko wana ebimi déjà na ndako ya Cindy. Donc eza de alikamoka malamu esalami parce que baluki nde bazoluka ndenge ni bakoko kota po ba kobebisa ba projet na bango baza nango ya concert na bango donc ba échouer déjà na ba position nyonso ba yeli donc ba échouer esimbi te donc balongi te donc na nyonso wana mama si esika zali azama ela tia bakanda te parce que wana nyonso bazoya kosala ka wana po ba détruire concert na bango ya le 19
mais baolonga te baolonga te babiso mpe tozala basi ya mabala tobota na mabala yango mpe tobota mais sukasuka esimba nango te totika bato mosusu bayingela na baplace yango eza normal eza normal eza normal bongo ye mama wana kuta aza mpe mundele toyebaki oyo baloposo wana etulaka te alakisa mpe kofi te alakisa kofi te ye aza mundele nini kaka boye vraiment na bakongole mpe bazalaka mayele ya kokoka te ondie baza bazobazobandeko congolais estce ye sindi yango asimbaka lia na maboko asimbi alia na maboko abengani ye na kati ya ndako wana to ye moko moto atika libala na ye azalaki na bolingo mobali te abandaki komitia ndeki mundele na ye nde liboso abandaki kotia ndeki mundele liboso oui akasi ndenge aza mundele donc akoki kosala mobali bakana ya ndenge nyonso tu donc libala ekufa te po aza mundele na akosi ye bongo na alobi bongo merci wana eza buzoba ta batika mwana bato anga alingaka histoire asindi makasi parce que natala epa asindi awuti na sindi ya lelo donc elobela anga mwa bilo omobela kati ya motema anga batika mwana bato kimia batika kimia batika ye kimia bajalou bao nyonso baolandela vie asindi baa bajalou na ye batika ye kimia pardon tata mitema mabe tata mitema mabe pe ye kutu sarango ya zoloba bo ya botola dieko panani pa mwasi te ozolobola kotila miso amolande yo kuto botola be sinja botoli te ali ye moka boya na mobali petit de la loba te ata kutu ango ofana na silence poani ale mutu susa zina ya zvandi na ye avandi denga vasindi batete na ba façon nyonso avandi na ye mais soka lekika na nini abia se pesa moi munoko na ye asala moi loko na ye ba créer ngo ka problème donc aza droit ko lo ba créer ngo toujours bando kasi bolingi mutu te za bongo ni soto ko sala zaka mabe so bolingi na bino mutu te ni soto a osala ka eza mabe para bino mabe c'est le ko sala ba ko feli kabuna yo base ezaka mabe babe mbiti ba biso awa bozo ndo bana ye kutu abota pete ba yo komena biso awa abota pe abo ro bele bon abota pe wow suki ya lingo ya ona mokili ya ona soka ya baboti mutu oyo to abotaki aza na esengo maviki wana bana baboye na internet bafingi eloko bana mbanda mwana azoleka azofinga mama azofinga na mutakala mama eza mwana te sia kobota nyonso to ezalaka nde esengo maviki nde azala koma oregrete fa abokola lata bala ofelinati po ata bafingi oyoka pasi te okekala mwana moko afinga yo nzambe yeba nde nasala makambo oyoka douleur oyoka pasi eswake na mobala yango okutalaki na irresponsable me bala yango lelo bazwi bafingi yo kobota ndeni nzambe ye mwa yebi ndeni asala makambo soki aopesa bango mwana aopesa kaka Micheni Chabani wana et puis maman ezaka mpona mama site il y a des femmes aussi oyo pe na mokili pe baboti na bango pe te ezaka ye te po peut-être po azaka donc mwasa mopao yango nde esali boye po il y a des femmes aussi oyo pe baboti te c'est pas grave eza yango problème te bo ye mona moto osiemisa ona internet saka na dieko basi baboti combien talaka talaka Google azaka na certitude bango bayebaka nyonso bango bayebaka kaka nyonso bango kaka epuis ye sara wana na komponaka te ye na mopao bakutana te basolola te ni interview ni nini mais ayaka na makambo ya mopao na agressivité lokola c'est comme si lokola nayebi te ye mpe aso akutani na pere na kofi boye akokoloba aochange attitude te aochange akokosala biloko wana basala wana te mopao wapi ayaka na matanga mimi tikeva bomonaka bino moko bakauki bango nyonso bakauki
batika mama si biso mama si ou rien biso muto mopao tolinga mama si makasi puisque les premières nanu toza na bafana Kofi ya makasi toza bafana Kofi ya makasi et puis Kofi a présenté biso mwasi na ye yewana donc tozo obligé olinga mama si makasi et puis totali pe tomoni pe mama bolongo na bino botoka baba toto ya baba toboya ete ye monde ya mopa a déclaré mutu toya opesa mekondela soki aza te eza mama si wana donc biso totia wana mutu po il reste on s'en fout balamba balia balamba mami watala bango a bouillon balamba soki nini toza te balamba ta mami wata bouillon toza te biso mama si ou rien mopa ou rien toza focus na hippodrome de Vincennes na biso toza focus makasi na hippodrome dans les 19 ça va inda Paris tombé acheter les billets et puis moi biso minou acheter la chemise na finac wana obeto zoka forte demande événement au billet te kama chaque jour et puis Kofi azaka ya ba congolais te aza ya communauté africaine mobimba azaka ya qui est grave hein oh mo ba bosso na yango wana ba mona ka Kofi lo mina azaka ya bango jamais ndoto ya baba ya Canada ta toza ba tosala isu live mususu après hippodrome omona makambo ekoleka wana e ozala puisque wasala na BFC ezalaka so mopa azala mo événement ya Suisse ezalaka boye bautiliza mwana batinda bamele ya faux bamele ya mabe batinda Kofi aye kose retire se retire ye abeta lisusu concert wana festival wana ya café musique na Suisse te ozoyeba lisusu te ezalaka kaka boye yango via lobi moko via lobi te via loko ya lobi bo comprendre yango bien talaka loko via to salaka siko awa donc jour moko alobi boye donc landa maloba wana alobi boye donc yo kei na yo o péché bambisi na yo donc yo péché bambisi na yo lia bambisi na yo o lia bango te ko péché bambisi na kombo nango alors keba wa mwana oyoki oya mwana otikala ka mwana elobe bele elobe bele vivi na zana esali da nzombo na légume on peut nini bo comprendre bazoba baba kizinga ela okopate comment c'est possible que ba ke moi si bayanga tembo ne bakange kachi boya keleta bilamba ya muninga mwasi ebe ndeni Yesimba apesi no bambisi na kombo na onde nini okopesa kombo opesi kombo oh to chimili millions de gens silama makasi mamundi boye silama pardon tikela biso mama salo bana yete tikela biso ye mo finga surtout bo finga ye mama sa zakuna te akuna te boko ke sara bloko modèle wana te boko sara bloko modèle wana te c'est pas bien mama sa congolais ko ba congolais union surtout pourquoi boko sara bloko mo ina ye po ani po ça non nini a mérité nini oh ala degré boko finga ka ye asayelo ote biso ka ndenge tone ocholo ba awa biso to linga mopa o mokonzi o mopa o présenter biso yango biso ko to okendele ma souci na biso akala kana eloko te et puis mama si alekaka na ba TVT pour na kosala ba n'importe quoi aloba na ba biloba lobate mwana bato moi ça vanda tranquille calme avanda na coin na ye mais boso ya kaka elobi nonga ta ye moko mobile na ye botieli ba make-up botieli ba poudre on peut bochaka ya bien te botie filtre ka ebele na iPhone allez bobandi ko loba babiloba hein na bakali pe na moni apelisa ki live iPhone ya donc phone to phone live eza yo ke longusa batu imbécile Louise yo imbécile ma maman
tout finao tolongwa kuna yo nde longwa to babengi yo awa longwa babengi awa kizenga ba mama kasi ko bato aboye ko ba kizengi ko ba boye te bango nde ba congolais oto to boya nde ba kizengi aboye zoba nyama na kotia bino na miniature omoni kaka ba nete minao to ko ba taratumbu wana na chope na miniature imbécile tout fina ona mama na ona tata na ona na ba ndeko na musu so tsana mobali ba mono na miniature keba na mama si to lisu ba jete keba o kota miniature keba na famille na ba koti minia keba imbécile mwayo wat o baba toko eleki mama sa bato kofinga likambo nini bomoni ke mwasa mwindo asomo bosalana na basi ya mwindo ti yo oza métis oza mondele evandanaki métisi na nzambe nde motasala bato nyonsofinga awa nakangi bafoto na ye natiango na miniature boke ekipa bafamille na bino na bana na bino na bafamille na bino botika mama si tranquille botika ye tranquille likambo toza nango yango wana botika mama si tranquille trop c'est trop tolingi lisusu te oyo bofingi deja ekoki oza anti kofi oza anti mama si awa te boke kosala live kuna epa lipopotami ngubu kuna boke kosala kuna awa te biso famille chacho bakofi mafinga te tomatisi oso oza ya kofi donc mafinga te ofingi bato baza ademare ya biso te onko ya biso oso bakoma okosa bongo toni na biso bakoma okosa bongo na miniti moke achange kaka Tony, bien, pas cause. Bien kayo. Alandi bino trop, nalali na lamuki ozakaka, nalali na lamuki ozakaka. En tout cas, félicitations. Vraiment. Maman Aziza kitaki, hein? Moi c'est kiti penza. Matakutu auto kamera na pupa ba matire bele ba matire ze ba sona ba soya ba famille na bango ba matire ze be ba sakana kata mo pa pesi ko kongo ba kité to lobi to depuis to lobaki mama Sina Verambo. En tout cas ma Kofifi la Kofiette, je vous aime beaucoup pour défendre vraiment Kitoko Makasi. Pour les battus les 20 qui est maman qui est on a déjà expliqué beaucoup. Cindy a n'importe qui, elle est très femme intelligente, elle est très belle. Elle a permis à mobile na mingi baza bien. Ba il basé belé mais ba ko kabangote. Bongo. Ko ka profiter ba ko Cindy le kerte. On est là pour les promotions. Le 19 juillet à Paris, ça a tombé. Tous les Africains aux Alawana, tous les Africains. Tous les Africains. Parce que Kofi il a fait beaucoup pour le Congo, pour l'Afrique. Kofi a un méga star. Kaza star, il y a un star. Kofi a du Congo, il y a un star. Kaza la répertoire riche. Kofi a n'importe qui, t'as bête musique, n'a eu kanga, batuti, le nom de mitema. Banze mouné ambra. Sabat, banze mouné zong samabara, banze mouné savoura l'ango trop. Tous les Kofi, je vous aime beaucoup, Bozalawana. Et vous allez faire totalement mouné makasi. Nalanda ibino makasi na mama Aziza, nalanda ibino mingi en tout cas. Bolobi bien pour la Rambo, bolobi bien pour défendre Batoni, ibino surtout ba maman nanga, vous allez bien parler. Topé sabanguna tenté, topé sabango penzelate. Tozana pour la promotion la biso album na biso bima bientôt ya ba remix ba chanson kala. Ko felo mi dé ba ko sele makamlelo te.
baloba n'importe quoi pour naïma azaka wana bomona le nzombo mama sina ndunda ali on kitoko makasi alors c'est bien que moi c'est la mbela que bien bazo vivre bien baza erré libala wana za nzambe otika bango ba savourer vie na bango otika ba sama na bango tous les 19 tout beta concert na biso mama sa okita na hélicoptère pembe on est là pour nous soutenir bango na hippodrome bling bling balobaki ba plan séjour en bombela ba javel bon batama bon chande ba profil beaucoup ba faut compte pour na ko fina la mania on s'en fout bolamba bolia bolamba monganza bacha soki mami wata bolamba soki nzombo bacha soki ni lamba lia koyate tozala pour na focus na hippodrome le 25 concert les grands événements de tout cas 2 mois rendez-vous na biso nyonso tout okutana wana tozokuta par-ci par-là bata États-Unis bata Australie. On est là pour nous soutenir les Rambo, on est là pour nous soutenir Mamassi, on est là pour nous soutenir Quartier Latin International, Latino International. Ba mission na biso bazo Afrique bazo ya Europe tozo ya mbabango pour nous savourer répertoire où ils riche. Toza na choix kututia banzem tozo batito beta nzembu nini totika nini. Parce que otali koto nzembu akano, otali koto nzembu akano, otali koto nzembu akano. Kofazo bata sala nini abeta muziki na ye abanda na chanson nini mais tozala pour banzemba kitoko répertoire na répertoire eza riche bato ba finga mais bo bango le 20 réponse de mon reçoit dans le voilà ça ko ya lo babongo mingi le 20 dans réponse le 20 eza ko banka que non on peut no bima na TikTok on zo tika ngo le 20 eza dégâts les 21 réponse. Il ne faut pas blaguer avec les Rambo, il ne faut pas blaguer avec les Koffi Olomide. Koffi Olomide, il n'est pas n'importe qui. Koffi Olomide, il est un mission dans le monde. Comment la banque a tu m'as vanni na yo, aux amis tout mon nez le col à Sarato là, ma personne qui miette mon couvert ou le n'importe quoi n'importe qui ma valise à Kala. Ozo ba n'importe quoi. Ils vont avoir problème sérieux, ça rate le boti ba pédé bi balé. Ozo na race ma deux ba sema sa ma bé. O bien motiver ba mama si oza moi si o ba respecter raé. Ozo tout mon nez le roi ngulu. Yo zela le 20 de l'ensemble là. Mon nez mo. Ozo faut la taille non, tu vois tu as complexe à taille. La taille ozo ki na wa mon nez wana ma bé ça rate là. Moi si mobimba oui on n'importe quoi parce que bah il a que bah miette mais il bah ngo sindaza moi si quoi ça katina basi elle est très intelligente à moi si malade moi ça respect libana ba abete ba mbata aboya ye asala libana pe bonga ba mbata etaliote tika bango kinyo va vivre ba savourer vie na bango bon ba ina za na mbongo ebele assombele bandaku à l'aise, elle vit bien, Sinda vivra bien, elle vit très bien, charismatique, moi ça m'a tellement raté. internet. Yo zawana pour na kuruba mabe Cindy, o viva la Cindy to mona Cindy, bon mona na musikati, na wa mona Cindy ibisi, na wa Cindy on va la pouvoir répondre pas au lobby Mama si. Vous êtes de malades mentales. En tout cas, on a marre. Na beki bo bunisa concert mais nous en focus lamba lia le 19 juillet de Makambo. Anko ibala matama tu ataya mwamba ataya matika pour la bino. Ça va? Merci beaucoup, merci. Merci de ce livrement. Vous êtes aux États-Unis, maman. Oui, aux États-Unis, bon, ça 19h, pour le pas bien. 19h, Bétisiko. Merci. Vous avez bien. Bisous, Tony, bonne nuit, ça va? Kitoko makasi. Nzamba batela. Merci, papa. Bon dimanche à vous tous, je vous aime beaucoup. Nzamba lola pesa biso sous makasi to benga na to monana. Tchacho ne makam. Tchacho za mai. Tchacho ne makam. Sobo sukolango. Oko lamba, sobo lamba osuka bilamba. Oko brosser la mai. Donc ko faire za mai.
Pas mon conduit toujours. Ozali. Azamai. O melaye kaka. Oh. Bolingo ya okendo ba tout temps makambo mopa mo condition ngambeli. Franchement, vous avez gentil. Vous les Congolais, vous avez gentil. Sometimes, vous avez avec vous avez vraiment gentil. Tout le monde le la moto vous avez vraiment gentil. Moi, je suis hier à aucun jour pour répondre bino, aucun jour à l'obama comme ce qui n'est pas toujours calme. Mais vous ko pusher car vous ko tindika car à l'oba. Why? Hein? Moi gentil t'es? Moi gentil t'es maman kala on a danser bo mission siko abisi blog et enfin vanda avec vos femmes bambata. Ish. Et ça l'a raté? Moi tu vois que ça m'a cambié bien té. Ya vraiment bien té. Botika Cindy. Botika ye, botika mama si. Wala madame Olomide. Ono ngolo basiko ndoto ya baba. Botika madame Olomide tranquille. Botika est vraiment tranquille. Auto ngoto yesa bino vraiment botika madame Olomide tranquille. Trop c'est trop na moi ça batu. A congolaise. A congolaise. Comme tout le monde. Mais na nenga Congo na biso nous traiter le quoi étranger moko ka mutu moko boye il vient d'arriver yo zoba kizengi keba okutana tie na butu ezalaka te botika eza bien te botika mama si tranquille ala congolaise quoi bino botika est tranquille. Trop c'est trop. Botika mama si. Oh. Aussi Omega, aussi Omekola. Caps Kapangala, le champion, le motivateur de tous les motivés. Robert. Ah, tu vois le makamu suswa, le makamu ya mama si. Pétrole Linko. Le makamu ya mama si awa. Aza congolaise quoi bino. Hein? Oh. Volonté ya Nzambe. Ya mama si na mopa mokonzi ya volonté ya Nzambe. Na ta o mama sa zui. Na passe so ya zui. Ah boza bobanga pe Nzambe ko. Oh, moi muzoba boy. Oh. Ezala te parce que la minute on est dans tout vanda ana kata to vanda awa na mboka auto zali to vanda donc moko boto moni boto ki mo pa mo kondi mama sa yembi to sepeli mais pourquoi mo peut se respecter azo mériter respect est-ce que yako to milamba ya l'autre là akola tango to un événement mo ni mo bungisa biso ngo donc ye mo da mo pa mo ko salobi mo bungisa biso événement oyo ko lekela biso ya munene même si peut faire otira su ko beta lisusu a pété mais événement moko ya munene yango yo le 19 juillet donc ça va inda bling 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 to la ta bling bling donc ça va inda événement la biso le 19 juillet hippodrome ça va inda Paris tombé. Donc, tout bon, ça n'a pas été moi, on a vu son minou, ma chemise ezali. Donc, voilà. Mais que c'est revenu, mais ma casse. Donc, biso a mis ba pib, hein. Tu faut biso pas ça mis ba pib. Tu pas ça mis pib awa. Il y a événement la biso, il y a le 19 juillet, donc hippodrome. Donc, ça va inda. Donc, concert moi, il y a kafu, oh, nion surtout. Alingara mo pa mo konzi am o alingara mama si ba kofifi donc ba kofiette donc boye belé ba sinji love to bengi bi boya e belé le 19 juillet donc ça va inda Paris tombé to tu a dit ça soit pas bana donc muto asimi ma solo o asimi donc ma solo yango ezali mama si madame Olomide yo ndoto baba olota olota ndoto baba te na lero to pesa bino to funa yo lokwana te
biso na événement na biso munene bo distrait biso na l'air oyo. Oh, esimba te. Esimba te. Oh. Yo, Charlie! M'amène-moi de l'eau, non? Oh. Tony, nga quand que micro ay fuga mindeni. Maleki. Na tiki okasi. Na kena no babenga na osho na boutique kuna. Merci Tony Nabiso. Merci, on est ensemble. Tous vraiment ensemble. Sabola ba moto sabola ba roka boy. Na ABC yo. Top. Focus. Oh. Ezalaka te. Cindy aza congolaise, le à tout le monde. Autre travail bon autre quoi mutu étranger moi oteki koya. Ezalaka te. Bon tu à l'aise te pour anine. Oh. Yebe l'autre là, tonga lisana bunga kana lisana boyeba kango te. Oh, ngai ko na ko mona bana msusu kutunga na yeba te na ko yeba mona ko mona mpona mama si. Mama sa kundoli bana. Vous avez gentil. Il y a biso be kuna pe pauvre maman, alobaka mwana mobali na maboko na yete. Mwana mbala kufa na maboko na yete po amona ba koko belete amona bango te. Ba koko bazaki ebele mais amoni bango te. Po na ye, ane ko linga te. Ane ko linga te. Oh, il y a biso pa boya kiti. Hein? Wa biso be pauvre maman boya ki? Hein? Wa biso be pauvre maman boya ki mwana mobali na maboko na yete parce que sangisa ibana te. Yo okuta mobali na bana na ye. Linga bana na ye, olinga ki bana na yete. Olinga ibana na yete. Oh. Tawe ba tusu ba ina o la mate mundibu. Trop c'est trop hein. Kanga bela ba mwana yo tinda kana. Po ba ko finga mama sikanga bango. Moutika moi moso tranquille, ça congolaise. Ba Congo e bo manifester. Bana ba Congo bana masina. Aza congolaise. Bana aza congolaise. Ba aza congolaise pesa mu Congo. Aza congolaise aza mu Congo. Ba Congo nyoso tout. Bana sans fil masina. Bon manifester. Et ça l'a raté. Trop c'est trop bâti comme moi ça t'en tranquille. Oh. Ton alisone bon aga alisone maman oyeba kité. Oyeba kate. Oh. Et là ton alisone te maman et bunga kana lisano. Tika maman si tranquille avant na libana e. Tika ye tranquille. Alo bana ye loko te kanga ba mbona ba lipopotame no fungoli wana ba lipopotame wana ba zono ba vie bango na ba zono ba soe ba vie na bango ba lipopotame wana ba lipopotame ye bina mona mama sibo ye ko loba adresser no minu ko adresser minu na ye avant ya ko loba na mama sa adresser minu ba lipopotame oyo adresser no minu na ye avant ya ko loba na mo aya ko loba na mama si adresser minu na ye. Hypocrite. Oh, ni nango si la raté. Ata film ya Jésus si la ni nango si la raté. Oko tika wa mo sa tranquille, mo pa abelela ibino awa. O tika est tranquille. Hein? Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.